Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonjour et bon dimanche à vous partout où vous êtes. La cadette de la presse traditionnelle Lomeka vous souhaite le bienvenu dans votre émission au microsage de la cadette. Je trouve www.congotempérature.com. Tantôt congotempérature.com. To beta la solo ya maman Rosette la fleur en direct de l'Allemagne. Bambo Tebele puis bon dimanche à toi. Bon dimanche également à mon vieux Dendu Maké la papa Anastasie Babi Venanga Oumela en direct de Londres. Non, c'est la case G Kando le Bande Ozala. Et poupée nationale la cadette poupée nationale Prudence Kamota. Bambo Tebele Bambo également à toi ma soeur Nadia Diamant Lomeka. Salam alaikum à toi Molim Pissa Dorsi, la Bessa Raja Broussale, la Bessa Raja Babi Bambo Tebele nous Raja je te salue. Voilà très rapidement là mesdames et messieurs, je suis déjà avec Davido. Davido que vous connaissez déjà et que je salue aussi. Bonjour Davido. Bonjour, très kitoko ndeko ya mwasi sepeli mingi ndenge ya mbinga vraiment esalinga kitoko makasi. Tala kaka na ngolo nzambe pembe na grand mopa mokonzi. Monsieur le Babé. Ngana guitariste en fait. Donc il a plus souvent des champions d'Afrique qui ont pas qu'au follow me, c'est le garant de la musique africaine. Tu comprends? Il y a pas trop de musique donc il y a des musiciens africains tout talaka. Voilà. Mon continent pena Guada, Lidusa Munduki. Mikolonga comme benga les musicologues. Donc Mikolonga comme benga les musicologues. Talaka ça peut mener à mon pas mon continent vraiment. Le musicologue, le musicologue. On est à moi flatterie quand des arrêts. Le musicologue, azam mutu moko boye, ezam moko boye mutu azana kata style, azana style na musique. Ba Koffi Olomide. Koffi Olomide na style na kata musique na Congo na biso. Baza ba Lwambo Makiadi. Malgré tout vieux Lwambo Makiadi akufa mais atike la biso musique. Ndenge mona ba Koffi Olomide. Le quoi d'accord man, talaka 4 courants dans 4 saisons. Tu comprends? Donc, il soit après 4e jour à ce coup, 3e jour, 4e jour, il soit à ce coup. Donc, nous sommes en train de faire le média vraiment. Nous n'avons pas accéléré 43 ans. En mode, maman li vraiment, maman Yabana, honorable Cindy Lekier, grande chanteuse en Mboko vraiment. Donc, Bambote Sika Zali vraiment. Artiste, pour Nini, Bamisho va se belé pourquoi on n'est qu'à quartier latin? Tu peux appeler ça champion d'Afrique. Tara na outi, na un matimba amora, ta 5e classe. C'est quelque chose en avion, si on a un avion, on a la première classe. On a un niveau, niveau musique quoi. Et on a ma vitesse à bon. Merci mon père, mon continent a pu signer chant talara. Beaucoup on a pu si champion d'Afrique, vous comprenez? Bon qu'est-ce que moi au finga ba mikolo. Biso on a ba lire au finga mikolo te. Ya on a un peu sa marque au secours. Pour ma cause beta até. On a pu se couiller, on a bisa que afa beta raboué. Non, pardon, non, artiste, avant de côté, non. Est-ce que Jet Set, non, problème, on ni Jet Set, vous voyez, Linin. T'es un gars là, bon, t'es pour un niveau dans la musique belé. On comprend? Un gars qui est où l'année sikoyo, style au Koffi Olomide zanango. On comprend? On a yo, na Jet Set, simbité, fait à quartier latin. Pour Koffi Olomide zana style. Auto ebi bisonyoso, chacho. Nous avons continué notre émission. Tout c'est pas pour nous à liboko quoi. Tout c'est pas tout quand moi l'euro moro boé pesa leng na vient na denzu ma. Vitesse Salidor. Vitesse Salidor ya usakanate.
sentir comme ça dans la quartier la déjà ça va mais problème on est ani bino pourquoi bino ba musicien congolais bozana ba bolingoté ba artiste congolais bozana bolingoté donc to moni ba nini ba image par rapport à Yona Mark House donc li solo eza vraiment bien té pourquoi courant ezo les quartiers entre bino bo la nini te na sala ke césarien na guitare pour ya beta raté comprendre na tikele ba devoir moi makasi faka cheso na muto ya bosa na cheso na mutu comprendre yango na tikali ka ki wele wele comprendre tala ka niveau na beti le faire disque tala niveau na beti disque ya musique tutangelo na nchiki yango na pesi leader na bango ku na pesi na yemo pe Mark House yango na siko vitesse makambo ngwana yango singa fona mata classe yana komba Koffi Olomide na jet set yom to la sa Mark House na pesa yeba ku nyonso wana banze mutu disque so ezaka so beti disque pesi leader champion pesi leader na champion d'Afrique faut interpréter bilonga nga beti ouais yango wana vraiment mais quartier la te programme to ba vraiment to programme ende na quartier la te pesi biso ba chant tala ravia pesi biso ba chant ngapena na chant na ngai yango na obunda la via pesi biso ba chant yango moni vie niveau vitesse mikolo quartier la tête to so ya olala te donc vitesse ka honorable Cindy Lekier muto yemba lo wa Angelo vraiment ba pesi chant na so nzamba sungi te ngape na go betango so nzamba sungi ngape na go betango vraiment na ebité vraiment l'idée ba tomo ki na pesa musicien ba chambre ouais peut to go yo na ebité te ngana nu na kata o moni sko monde batiki ngaboy sko na zo attend travailler répéter voilà mais na tout moni affrontement na bino na ya Yona Mark House na chaîne na RTGA précisément libanda wana tout moni affrontement bosali bozo fingana okuna fibre bo finga voir même na ba leader ba groupe na bino bozale li bon monter quand même ça respecter ba rendre la monde beaucoup de ba leader na bino ça propre pour Mark House c'est là donc yo vraiment za loko te ngalo kama kunde yo za professeur na mto l'accès guitare na rata nini ya jet set Nabi, la musique est l'art des sons. La musique est l'art des bilamba, c'est l'art des mutukate. Mutuke yara na musique, ngana wana guitare. Et ça, les gamba art. Vous comprenez? Faut arrêter là-bas. Faut arrêter s'exprimer. Yango na pesifié champion d'Afrique. Na esco pas Koffi Olomide non ça makambo. Vous comprenez vitesse à makambo ngwa. Yango na beta raté. Yango wana déjà na l'accident na guitare. Ngai na koza suna temps lobati. Via pesinga makambo. Alors vi misa Mark House mutemezaka poyo longwe jet set OK no quartier. Do akina posanga na tika la wana na zaka na simana ye ya finga ba mikolo taka ba tuluka ba Koffi Olomide biso to yeba ba gandera ba vie wana te ba vie mo fo ba sala ba livre na ba ina o comprend ba vie wana na fo ba sala pe na livre Koffi Olomide ba sala pe na maman na livre to zo ko pe na définissez-moi les tchatcho oui on comprend si malin na sens ni kuna jet set ozana deuxième position après te nana deuxième position to tengena makama te fotengena makama Koffi Olomide yo tunanga makama Koffi Olomide za ndeni vitesse boke na ngande donc bossa na so te suksi ndenga na pesa li bango nde o comprendre e bandela makamunde za ki yango wana makamune bobandaka boye Koffi Olomide quartier latin nini boye tango olonga sukune combien otengela makamba Koffi Olomide te ye lisusu te ye ndani boye te ngana kende koyokola pa vie comprendre ngana ke koyokola silo via za nango tota te pona bambongo na tota ne eloko mo aza nango via loko miel te o comprendre biso soko to banzo photo ya gato lia miel bana ye soko yebo lia miel te tala ga bo bu ya balukela yo soko bato musuba yeba te tanga koma pa Koffi Olomide makambo bele osala mabe neti Koffi Olomide pesi ba contrat bele na ba leader bele comprendre leader nga azaki azwa contrat Koffi Olomide mais bandi obanda kana musala ki guitariste nga na guitariste en fait la musique c'est ma profession la fin de la bande de l'école na tangelango pe na ina na suku ba cours ba solfège yango mona ki mo ba différence mné na yimbi ça fait muta ba sole ya mona nga zaki lokola mona bebe donc ezaki ba œuvre na ngai donc nga mona donc yango wana vraiment ouais donc yango wana donc numéro ça n'a pas ça numéro na ngapesi 243 89 78 80 617 via pesinga chan yango wana Moi, le bassu était puis 243 89 78 80 617. Merci beaucoup. Il y a soliste moi international.
jeune bata souffrir biso omone tingai biso boye to souffrir na mama musique ya yala ba mise musuzu ano expliquer bango ne ba no ya opie li papa na la gomme na ba wenge nga za quoi faire mise tout ya Kinshasa mais o ba na succès ba na play Koffi Olomide patron ya ba mise tout ya Congo bre soki yo lingo menga na Koffi Olomide ke ba meka te ba meka na mundu kité ba meka na mundu kité bre to l'équipe bango to pesi champ abeta nze moneza ba ba soutenir ye ba ya poto l'exaye mtabeta Adolphe Chilamuna jeune Koffi ala la lo taramona non peso fa na chakala mite ngamo ku quoi faire rambo na la car na ita mon express lelo parce que lobby ba menaka ça veut dire mais la peste va tout le monde va linga biso. OK, merci beaucoup Sizodor, merci mesdames et messieurs. Là c'était Davido et puis Sizodor le moboki kamara désolé ka biso monsieur congolais ba komaka makamuka mbilinga mbinga makamuka kiliki koyoka là vraiment entre nous ça à moi pas si quoi. Ah bah merci Belé, merci à toi Chantal Disquareb derrière la caméra, merci également à Lina Maël Moté Marcelo Katakata, je remercie également madame Rosette Lafleur. Ah bah mimi fokota la 4w.congotempérature.com pardon. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis déjà bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette Lafleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette Lafleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika